Merci Balandinho social du Congo, merci na Kabou ya l'homme puissant, merci na maman Océan, merci na bakongomani baso oyo boy bozui di baku ya kolanda biso na ngonga oyo boy tika ete sengo ezala bozo ba télécommande na bino bo tia mopanzi bolanda émission bo s'abonner na chaîne na biso chaîne na bino Océan du Congo, chaîne oyo pesaka bino information, chaîne oyo lamusaka bakongomani, chaîne oyo boy ya ku veiller conscience ya bakongomani baso oyo boy baza ya kolemba et puis oyo boy ba perdre l'espoir na bango ko mona makambu oyo za koleka na kati ya mboka na biso, mais je crois que na kati ya sensibilisation oyo biso to saka moi j'ai pas payé ça et ça va que émission mais dans le cadre moko ya sensibilisation na cadre ya éveil patriotique parce que Congomani a comme lokola azomona a comme ko se sentir on dirait espoir les a souhaité pour ko sauver mboka na biso, mais moi je crois et avec cette détermination, courage auto sanango ba mama Océa ba biso ba kingi ba kulutu na biso ale bolodwa ba ndeko Josué Mbungu Lumumba tout ça moi ebele, moi je crois que toyi ko ça quelque chose toyi ko remonter parti na biso parce que Congo auto so bunga oyebwe tozo tala lobi soki to libérer mboka nani to kopesa, mais moi je pense que eko za la yo eko za la papa ale eko za la maman Océa eko za la Bruno eko za la ndeko moko pe oyebwe azana mayele azana makanisi ya malonga pona ko développer mboka biso et puis ko sauvegarder l'unité nationale o lelo bomoni to ya tribalisme to ya mutema mabe komi na Congo parce que tozana batu oyo boye ba yei juste kozongisa mboka sima et puis kotala boye batu wana bazana mission oyo boye ba mettre na bango ba pesaki bango pona koya ndenge balobaka diviser pour mieux régner de tous au monde lo oyeboy le kolo ba yebaki que bande ko na biso ba kongomani misu bazana ba point de faiblesse na bango bazana esprit ya ko dominer ba misusu alors nde bo monaki pouvoir ekomi ndenge toza lelo oyeboy mais tine ngo zolanda moko ya boneli ya mboka Bruno Mimbenga boye ba que lelo na ville ya Urumu na est plus de 6 mois au babumaki bango et puis jusqu'à preuve du contraire silence radio, aucune déclaration, aucun avertissement départ ya ba leader oyo boye ba autorité oyo baza ko kamba mboka na biso. Alors maman likambozani ni lelo esengo ko kozala na mutema na ngai bien que na ndimera ba liste ba tuana te ko mona papa Frank Diongo lobby na masina. J'ai vite compris que Frank Diongo a lati vraiment kasaka na ye. Parce que de fait que bana ko bata masima chilombo abandaki vraiment ko komate. Mais lobby bomona ki Frank Diongo atalisi bino que mboke so kene mabe. Frank Diongo va dire il a démontré à nu régime et Tshisekedi ou le régime à mafia. Atalisi biso point par point que Félix ne mérite pas Yakozwa même une seconde après 2023. Mais moi je suis parmi ceux qui pensent que Tito c'est l'enquête que n'a pas élection na makambo nyonso oyo boba Jean-Marc Kabundu ba lobby na makambo oyo ba Frank Diongo ba uti ko loba na makambo oyo pe biso to loba peuple congolais il faut totelema. Alors le quand on m'a réfléchir ensemble là bandeko. Pourquoi ba congolais, pourquoi biso ba kinois bana changu to komi na bolembu? Est-ce que ça question que UDPS eza implanté na kisasa mobimba? Ou bien bon là est-ce que ça bandeko na biso parce que marché ya moment na pouvoir ba ngonde ba leki ba bikolo nyonso na pouvoir ba leki ba nyonso na kisasa ne belé? Moi je ne crois pas. C'est une petite partie. Il y a des conabis sur IDPS. Oh, bah, Congolais, bah, comme Kobanga, côté les mina Félix, n'a zéla, bah, marche. Lelo, oh, bah, tant que bah, bomoni, Félix, Tshisekedi a eu carton rouge. Frank Diongo a lobby, il faut repasser à Félix, carton rouge. Mais carton rouge, on a un lobby, il que non. Et toi, sur la carte, tu lobby, tu passes carton rouge. Mais si quoi, bon, n'a eu carton rouge, il faut se quoi, activité sur le terrain. Pour na côté à Félix c'est pression parce que Félix a somona comme si que non batu baso bosana ye batu baso bosana makambo azo sala les lois aux États-Unis na 77e sommet ya Nations Unies. Qu'est-ce que Félix va parler de bon pays batu ba okaye à part ka azuba chekulaire nyoso azuba cousin na ye azuba master na ye ya Belgique na Suisse ya France na Switzerland bango wana ba memani ba kei na États-Unis dans les Nations Unies, kuna bisika au sommet ba konzi ko salema parce que Félix Kotalabo il va dire quoi? Un régime ya ba plenichard, un régime ya ba mafia ba baso ibambongo à plein air ba tout baso mona bango. Alors il est grand temps ba Congoman to sangisa maboko na biso pour la série ya action
sur terrain. Parce que de côté la bonne na zo mona makambo oyo boye. Bato belé batalo na politique ya émotion. Ce qui est événement moko bimi ah bagange. Ce qui est événement moko bimi ba sepeli et puis elimwe comme c'est le kinango. Aujourd'hui comme nous disons ici. Et là on a aucun rôle sous ma ben magas parce que président Martin Fayulu a décidé à que la déclaration de la chaîne moko libana bisika aux États-Unis qu'on va que États-Unis pour rencontrer Paul Kagame pour ba solo là pour na makambo commettre fait il y a insécurité il y a makambo sur le Canada Est. Non. Là vraiment non. Non, je m'oppose à ça président monsieur Martin Fayulu parce que c'est anormal. Nous dénonçons ici Rwandais. Mais quand vous voulez partir croiser Paul Kagame dans les Nations Unies, les États-Unis, pour négocier vos solo donc de même un peu ceux qui lobby besoin pouvoir, donc ils ont la PKK, il y a quelqu'un Paul Kagame. Pourquoi ne pas donner un mot d'ordre? Organiser une série de manifestations. Il y a des Congolais au bazar en Katiamboka, naba au bazar Libana, pour la Koloba Telema, pour la Makambo ya Bunagana. Mais voilà ce que nous disons. Au Lumumba, Tolobaka en l'autre fois, Tozaka na Pascal, Ngana Baking, la marche. Que oh, ils ont autre trahison au peuple congolais à Zomona. Quoi raconter pour le Kagame, pour la finalité ni. Félix était à Zolo, l'opposition ça pété. Parce qu'à Zomona, que Batubazo tient impression, d'où la ministre oh, Bolande Kolanga, il va Congolais, maman, il y a Congo, il y a diaspora partout, Bosan la Katia Mboka, nous avons la province. Et là, comme ils sont au Tikali Nango, il faut que tel la révolution. Révolution, ça, qu'on change le pouvoir d'une manière brutale. Dengue Zosale, Malelon à Haïti. Lelon à Haïti, net aux autres, mort aux autres là. Partout, en Haïti, les jeunes gens se sont mobilisés, les mamans, les papas, les vieux, bamoni, injustice, c'est les Kinambok. Bon, écoute, ça, pour un problème d'injustice. Mais ça, les athées, mais, bisous, c'est quoi, tu as un problème. Félix, Bolim, Bissibandeko. Excuse, grippe et eaux de rongée. Mais Haïti, c'est un problème d'injustice sociale. Politique et instabilité. Mais pas la mission sur quoi Félix a mis dans le pouvoir, il y a peuple. Et puis Félix a balkanisé Congo. Et puis Félix a côté tribalisme dans Mboka. Et puis en dehors de ça, il est incompétent. Mais tu vends du Tokangi beaucoup. Tu es là. Tu vas à biso. Tozo zela ba Uganda ba ko libérer ba M23 oh bango moko baza ba former bango oh baza ko financer bango bino bo vandi bo kangi maboko bozo zela batu wana ba ya pour ba libérer batu wana oh il faut ça dans la réflexion moko donc na éviter tala mboka ndenge zo ko tambola mboko zo tamwa ba rétro commission na ba cop ba mafier parce que tant de ko loba les gens comme les Didier Boudimbu ba kota ba prison na Belgique na Saint-Jules ba ndeko bo vérifier yango. Ce sont des grands coopérants. Oh, qui dans la Belgique, parcours scolaire, il y a des problématiques. Vu qu'il y a des parents qui sont exil, il y a des gens qui sont poto, arrêté. Il y a des clics qui ont été qu'est-ce que biso tozo zela pour na kati ya batu otomone loko malonge bi makati na bango. Même mon na kati na bango un maître qui tenge Joël. Tant que côté ça que ba vidéo chimanga baza ba incompétent baza ba mafieux baza groupe ya batu oyo boy baza ki na ba problème na ba niveau ba Belgique ba kanga mettre kitenge ba tchai 3 mois la prison makal avec quelques mois parce que ayeba ki déjà batu wana ayebi déjà ndenge batu wana ba opéraka na ba Félix oh tout ils savent comment que ces gens là opèrent oh bozo mona lelo biso tozo senga que non peuple congolais fungola misu. Aliro tozo kende oyobo. Vous avez vu comment est-ce que le Congo est humilié. Bakas bon Monisco a aussi su ko tirer biso. Nanzela secrétaire monsieur Antonio Guterres. Koloba ete Monisco azana mindu kite oyoboye. Akobundisa ba M23 na 77e sommet oza ko salema na États-Unis le obo. Et puis à soki wana te azoko bengisa biso RDC Kigali Uganda na ba pays voisins na biso wana to vanda poto solola pour que finalité lango ba M23 ba kota na kati ya gouvernement
ba Ougandais ndenge zelaki na 1+4 tant ba tuwana ba yaki na ba MLC to ba yaki na ba RCD to ba yaki na ba mouvement nyonso bino boyebi wana yango on ndena zo bisa bino lelo to solaki na ba groupe ba mouvement citoyen na bande kuna biso abe baza ko telema lisusu pona ba manifestation pona ko senga départ ya MONUSCO une fois pour toutes parce que oyo batu wana ba lobby eza ba cracher na mémoire ya ba congolais oyo baza ko kufa parce que quand vous dites que MONUSCO est incapable il y a qu'on mettre fin à Bitumba 1-23 mais quitter le sol congolais bolobi bako réduit to ya pourcentage à 45% mais ce oyo bakotika na po basala nini bande ko nyonso bozo mona oyo boye Chulombo muto za ko entretenir makambu oyo botu Félix lelo oyo dollar ekomi na 2800 pona nini parce que batu wana bazozwa mbongo oyo bode bomoni franc congolais perdre valeur nango parce que bazozwa mbongo wana ba franc congolais bazosomba ba dollar moins ba dollar mbongo za espina valeur ils parce que mutu azokana kosomba na 30 dollars 10 dollars comme na 30 000 ça dépend na ba prix ne batu mutu azo fixer yango. Chers congolais, nous devons nous réveiller. Lelo to moni ndenge ba dodo kamba ba pasteur ba tiaka ba beauté na ba rouge à lèvres na ba onde bazo tambolaka pona ko kena ko luka chemin ya glissement chemin ya dialogue ko profiter na biso peuple congolais la nini chemin ya glissement et ko profiter na peuple congolais lelo ko mokote alors c'est le grand temps c'est le moment oyo boye peuple congolais o lamuka peuple congolais lamuka telema silika bima na balabala article 204 sur place na yango tumba même piner na balabala parce que constitution ça ko reconnaître makambu wana nyoso tango bino bako vanda bozo c'est la mobikisi akoya te mobikisi ça biso tozo sensibiliser bino o tozo loba avec beaucoup de risques possibles tant nazo yoka bande commission biso tozo ba risque tala bino bon continuer à bande bozolo le pays va très mal les choses vont très mal. Aujourd'hui, Félix est aux États-Unis. Mboso ça le long matin ya reine ya Angleterre. Bati lukwebo. Tant to so ba ke bati baza ba Burundi bazo tia biso tembe. Bati lukwebo baza na Bujumbura. Tala bato nde bazo zo mboka lukolo loko na bango ya cop. Nde ba komi ko lakisa biso bolingo ya Kardashian na makamba politique. Kamere na mosi na ye bazo sala politique ya ki Kardashian. Bomoni bango bazotamboka na esti wana kamera so lobi apesi mosine bizu ndui batu abovu kwa que non batu bazana souci au décoller mboka politique ya Kardashian politique ya ba spectacle eux sont ko bénéficier na mboka mokote bunagana occupé aujourd'hui est-ce que batu na bazo lobela yango batu bazo ba caméra za populaire à quoi il y a un frère ya caméra za na Burundi qu'est-ce qui nous garantit que batu na ba vrai ba congolais. Ce qui est l'autre libéré, le pays déjà n'est pas accueilli. Parce que batoka ba kabila ba komi pour tambola, ba atamboli na changu, ba na changu pe ba bimie. Tala bandeko. Mota on a vu na mona ba image wana ndena mona ki resama kabila na côté anzela ba Congo et puis bato baso landa e. Niveau na ka pasi na mutema nga ba congolais na qualité. Batoka ba kabila vraiment ba batu o bokena kabila za la liberté nga za ko tambola wana. Na ba source sûre na zui Félix a comme na démarche ya kutana kabila comme ko éviter tinde bonzo mona kabila so tambola kana c'est pour éviter rencontrer na Félix ambaka sous Félix na téléphone te Félix akoma ko lokola moi muke azobondela kabila bakutana tala dimanche tanto so bakeno pouvoir au Félix ça lango ça pouvoir au basimbisa un président protocolaire bien que azana ka pola ndaka ba to bazo dénoncer ba makambo na bango ya mabe déjà comme les Chulombo, Bakabila et les autres là, ils ont mérité jugement public. Place dans la prison. Il y a un exemple, ils ont tellement légion. Il n'y a pas si dans les actes, on a un leader politique, acteur politique, leader d'opinion. Peuple congolais, tu as bien un député. Non, là c'est faux. Soulèvement, nous, c'est seulement quand nous avons pris notre salaka. Neto lobaka tokiti na terrain parce que toza ba leader d'opinion o tozo mobiliser masse to comme ba leader politique te biso ba Bruno toza ba leader d'opinion quand vous voulez s'attendre que peuple congolais et puis peuple kinois va naïf azo lukelo kwa kolia azo luka transport azo on a facilité te yo oyebi se non ba député ba toucher $30,000 est-ce que peuple na ko silika d'où yango bozo mona siko que non
ezosenga bato oyo baza un esprit éclairé, bato baza lokola ba leader. Un leader c'est celui qui se sacrifie pour l'intérêt ba misusu. Yango molaki bato ebele batiaki motema na bango na lamuka ke donc ba leader oyo boye bakotelemisa peuple na nzela ya soulèvement et puis makambo ekochanger. Mais aujourd'hui nous avons vite compris que c'est la trahison oyo bonde lekani na kati ya bloc ya coalition na lamuka. Yango bomona na ngai tant tozaka pemela ba mama osia na bundelaka na no Congo pona yebi ke bato bakoki koleka me Congo ekotikala. Je suis un grand guerrier combattant résistant. Nous devons s'organiser à la pour la action, il y a ma caméra Bunagana. Tant que la mouke zalaka, tout le monde pour la tuerie sociale à l'Est. Mais aujourd'hui, nous allons marcher. Tout le monde activité, marche on a Pascal. Tout ça pour élaborer ma stratégie et puis tout ça pour élaborer ma méthode de E5 pour la c'est plus ma mobilisation. Bon, ce monde a makambu parce que tout ça là na minute peuple congolais zo banana pesa confiance te. Bando ko bazo benga Bruno, nde bozala ba papa ale na ba maman. Bozo mona, tozo mona nani te otoki ko pesa responsabilité. Parce que presque tout le monde génération oyoboy, ya ba chilombo oyoboy, ya ba frapper, ba décevoir bato. Mais moi je dis bande ko nanga diaspora, vous devez croire en nous. Vous devez croire à moi Bruno, vous devez croire à Maman Océan, vous devez croire à Alain Bolodjoa, vous devez croire à Josué Lumumba, parce que nous ne sommes pas là, tous les gars à la télévision, tous les baka. Tout ça, on a tous sensibilisé. Parce que nous avons bloqué, nous avons tous Kalisungi pour soutenir Biso, pour que l'activité ait connotation. Mais on va comprendre un peu Biso dans le langue bango, et ça va pas de vie na bango. Ce n'est pas question que tu as soutenir Biso, c'est question de mendicité. Et ça la question, il y a sensibilisation en fait. Il y a qu'on sensibiliser Baltou. Parce que on est tous préparés à Wabo. Dès mon discours, tu finis Nabiso. Tu habites au Tamboula, tu vas dans marche na Pascal. Et aussi il faut que ça sensibilisation dans les médias, dans le terrain, que ça en dingue tout ça, quand et ça les m'a coûté d'ailleurs. Même tina la mungu bana aussi les mandingo. Pas bande commission parce que information te courir comment passer na kisa. Maintenant on sur le bac non, non. Peuple congolais a commis dans la dimension peut-être la compréhension de biso ba Bruno tous autant. Ndé tous mona et puis ndé tous autres ça la lecture. Yango wana bozo mona makambu obo, tozo beta marteau na etutu na libotu pour na kwa bisabi donc non, le pays va très mal. Tribalisme commis au aigu na Congo. Sous régime il y a ba frappé. Sous régime il y a Tshisekedi. Alors moi je pense que bato ba vider Chibanga place na ngouza prison. Vider Chibanga tia ça qui ba makambo na ayebaki. Donc ça ma mission oboy Félix appelle ça gaé. Tinanga nomba vider Chibanga conseiller ya matière ya stratégie. Stratégie ni to mitu na biso na bino o vider Chibanga sala si pas stratégie o yibambo. Si pas stratégie ba rétro commission. Mes chers Congolais c'est ridicule. Le oboy tom omi ben appelle que non je suis un militant de l'UDPS. L'UDPS a vendu Bunagan. L'UDPS a vendu les richesses ya Jekamine. L'UDPS a montré ses limites. Il y a la tribalisation, il y a l'entreprise publique. Il y a un peuple congolais. Tellement qu'il y a un carton rouge dans la carnet. Pour la côté, il y a un marche autant pour la Oyobu. Et ça pour la Koloba, carton rouge. Félix est bon, déjà carton rouge. Peut-être un carnet on a gagné ça. Carton rouge déjà en Oyobu. Tant que tu as une marche, Chilombo, carton rouge. Pas question de glissement, pas question de dialogue. Si on a besoin de dialoguer, qu'on ait dialoguer, on a battu nos skis ou qu'on a battu nos Rwanda squat. Yango to so bengi se mona Congo nyonso. Carton rouge déjà en Oyobu la c'est pour la Félix. Pas question de deuxième mandat. Le long Oyobu moni unité ya Kabila na Moïse Katumbi chapo ezongi na ba source o na zwaki on me dit Moïse Katumbi na Kabila Tshisekedi Moïse Katumbi candidat na bango commun na makambu Oyobu ya élection dans les jours à venir. Alors carton rouge o eza pour na sanctionner Kabila. Et ça pour sanctionner Moïse Katumbi na Chilombo. Pas traître batu o babomi mboka. Kabila détruit ce pays ya koyibaka ba richesse ba Congomani. Moïse Katumbi bon ma province ya Grand Katanga kozo ba minéral o pesa ba ndeko ba juif. Le lo oboé, biso peuple congolais tout ça remercier la monnaie de singe. Carton rouge, sifflet na munoko. Pour na kotalisa neto banda ko sala na basango pas question parce que dans le 19 septembre 2016 boyebaka papa Etienne Tshisekedi abimisa carton jaune na sifflet chaque jeudi to banda ko beta ngo kotambola pour na koloba pas question Kabila ya glissement pas question na troisième mandat. Alors bisope to ça ko bongama déjà yango na zo benga obona Congo bo soutenir biso na motema ya kofumwama
ezala ta lokola batimanga oyo bakopera oyo boye bakota baprison na Paris na Bruxelles lokola banda kosoutenir Chilombo kotinda bambongo mpona bamanifestation ya UDPS à l'époque boyebi lelo oyo boye bakomi kosala ba n'importe quoi na kati ya présidence yango tozosenga bato oyo nyonso bozosoutenir biso soutenir biso bolimbisi nasengaki bolimbisi soutenir biso na condition que Congo ezala libéré mwana Congo mwana changu bana changu bozala kolala mpona nini nana lati sibilo nzungu ya kilo oyo bozoka kotelema lisusu te toyebaka changu soki mouvement te changu soki tomboki ville banda kozala paralysé parce que nzela ezaka moko bango nyonso bakendaka aéroport bana changu totelema carton rouge topesa Chilombo pas question Félix aza na un second mandat même voir dialogue alors bande kunangai sokoza mwana Congo ya solo makambo oyo tolobi ekota yo parce que lelo bozomona makambo sotambola mabe na uti kolanda vidéo moko président Sassou a eu ba millions de dollars américains azopesa ancien président assemblée nationale ya Uganda pour que na ko renforcer kucha pression na musala na yo mais biso tozo lukane fils ke bato pour soutenir ba résistant. Ce n'est pas facile si des moments on attend to bimaka na to cha ba vie na biso même à danger. Moi comme makasi na Kisasa de tout na bino bosunga biso tena mama moi ba banderole tolo bandaka ko lobaka ngo chaque fois pour bande ko ba comprendre Congo sokene mabe parce que maloba o Guterres alobi eza maloba o il faut epesa Congo bani nyonso kanda et même que no révolte bana même parti ya lelo parce que so bobi boza incompétent ya ko bonisa ba M23 donc d'office il faut pas longola mboka na biso. Alors chers Congolais Kabou yazo salanga si nous devons faire très attention avec Kabila na Moïse Katumbi parce que Kabila Félix Nangazana Félix yako kimma mboka oyo boye même ba militaire IDPS beaucoup soit idité ya on a bengi sibino comment on attaque lisungi na to sindi $2 otindi $1 $5 $10 za moké et ko soutenir ba résistant il faut to salisa ba banderole to salisa ba tract auto ko panza to boka poke no ba bibwa na ba kimbateka kati ba tubai ba keno jour tel tout ça l'activité kaka na moi oyo soutenir biso na mutema ya patriote et non na mutema ya ko yima surtout be otinda $100 peut-être besoin ba programme belé mais so bi keno oyo bona disposer $5 na otinda ba Bruno na ba mama aussi na ba José Lumumba na ba activité ba zo projecter parce que bon mona ki tozaki samedi na ba kulutu ale bolo na makambo belé to check ba stratégie en marche pour na kubanda ba action sur terrain mais ko senga biso ba moyen ko senga biso bo alors yonde ko ebi kende ko na musu azali azape na besoin ko participer na kati ya lutte oyo bo boy ko stundi la biso bisungi na yo binde ko na sumi bino tamwa 3 paquets ya mai oyo nga muke yango oyo bo salisa ba banderole pour que non message soit transmis partout dans le monde entier. Mais j'insiste, j'appelle tous les jeunes congolais ya ko s'unir force na biso na bino pour que non to libérer mboka na biso na kati ya ba oppresseur na kati ya ba frappeur oyo botuza ko mona ba carton rouge na Chilombo na bato na wana nyonso il faut bakende. Alors numéro zali na plus 243 81 73 11 702 plus 243 81 73 11 702 wanande okoyi komela biso ba mama ya moto mojali ba mama ya bana bilaka équipe polate ba mama na ngai ba mama yo ba soutenaka mama aussi ba mama missionnaire ba ndeko na ngai ya diaspora bilenge ya diaspora ba congolais nyonso bozana diaspora mboka na bino yango boye bunagane za na kati occupation Congo mobimba toza na kati occupation partout au congolais zo vivre sous na kinezalité kwa mutu wana za tombe bazo boma batu na kwa mutu Félix kana ba pepo na ba via so se loko moko te bo soutenir biso ba mama na ngai ba mama Gabi mama Florence Lutete mama na ngai ba mama Jolie na mama Merci ba papa na ngai Nestor boza ibele bandeko boza na Paris boza na Luxembourg boza na Autriche na États-Unis mama Fatouma bo soutenir bilenge ba papa Mondo na Bruxelles boyebisa bandeko misusu bisika bazali ke ba jeune ba telemi papa Franck Dion apesi carton na cadre la partie na mais biso take ba résistant tolobi pas question Félix et Fakende
Maman Florence lutter na Kadanda. Bo sensibiliser ba diaspora. Ba soutenir parce que Congo est mboka na biso. Ce qui est simbanité avec Félix et Obo, bon s'attendre les résultats malamu et ça n'ango wanati. Alors, tout ce qui a boy appelle na biso zali avec 5 $, 3 $ na yo ou pour soutenir biso pour na bitumba Obo. Bon mona ki le 15 to bimaki mais ça qui facilité batouana ba réussir qui biso pour en disperser biso. Alors, toujours croire que non, l'activité Obo toujours projeter développer ça résultat et puis on a bouger bani. Il y a le long na bino to soki awa boy soki nzamba lingi to kutana bino na mikolo sali koya mais bo s'abonner bo partager bo liker bo ebisa bandeko bilenge batelemi to simba bango pour que non babunda na lolenge sengeli matondo na bino nyonso o bozuli baku ya kolanda émission du début jusqu'à la fin tikate nzamba pour mukulendo abattre la bino et puis to kutana bino na mikolo sali koya matondo